Wana, il te donne. Jésus. Madame. Marie, elle est loin. Mais n'a trompé la jeunesse. Donc, mais alors, donc, les Boma Mokoboye, l'équipe Banda numéro nous sommes au numéro 162. Ah ouais, 162. Ngana fina nga par yonde ngo balanga depuis au balanga ti de longa na ko bali sous. Comment d'ailleurs J.R. Manzete. Et cet enfant s'appelle Peter J.R. Junior Manzete. Yo yebia. Papa. Na kombo ngo kutuna na yo ko ngata ko monte na fina ngai. Ba J.R. na ko yo ka Manzete na yebia muti. Cette histoire, je te demande deux choses. Ou bien Olobi n'a la vérité. Et je me suicide tranquillement. Que Oboko Lisanga Moana, na Kiyuma Moko Boye, beaucoup Tarana Tata réel, nga ola tisinga kilo Moko Boye, Osuma Ngubanayo, Ola Tambo Tutu, na Boko la Moana Kiyuma, na Kimbendre, na Kibolole Moko Boye. Si tu me dis la vérité, je te promets que je mets fin à ma vie tranquillement. Jésus. Mais si tu continues à me faire jouer ce vilain théâtre, madame, les têtes des gens vont tomber. Papa. Les têtes vont tomber. Mais tu au katana. Réfléchis-toi 2 minutes. Pona. Non, réfléchis les locaux. Pona. Grâce les locaux, on réfléchit. Vérité, ça que Peter a sa moi yo. Mais ma yé ça lui fait test ADN personne surtout lui pose un mot. Ça là mot, mais ce qui a mis moi yo. La question yo surtout nangai. Yo ne m'tozo ngasko papi. Nga est-ce comme tu n'as soit décision. Ngai magele na trompé yo lobé. Obi ko bakolo bako tali pe moi ça mon bando banana yé. Nga za chara baso ba trichar mi bali na bango te. Na zambo na yé. Parce que ba trompa mbali mama on est longi. A trompa mbali na yé. Ba comment on est longi. Ba tama ba cacher et trompe yo mbali. Film ni nzambi. Mutu akoti na mpango. Ayo luka ngai mwana na bota na yé. Asa médecin. Même si on a yébalité na lali à côté singa ba so nini basalaka. Implanter na so ba monde na yé na yébité. Ça qui ont deux choix. Dis-moi la vérité, na malembe. Voisin pour yokate, mais toi tu saurais que j'ai mis fin à mes jours. Tranquillement. Mais si on continue qu'on t'entêter, pour Kosangaï, tu t'obstines dans le mensonge. Mais cet homme n'est pas un fou. Il n'est pas un fou. Quoi, il y a mon Asimba Namoine avec le culot qu'il a. Il a le toupé à Simba Namoine, à Talaka. Oui, à Zapembi, à Maman Naye. Oui, il a raison. Papa. Il a raison, madame. Oh, Nini. Nini yo moni na kata mwana. Oza yote. Pourquoi bibi pembe? Yesu ngai. Tama mne ya na via batu papa to vali bien. To saka bien la couple na biso. To bunde poto koma auto komi. Nzaba pimela biso bana ne bandel mena soka nzaba se pelisi biso. Mais non, il fallait aux courage au sangement aux obo de sangate. Courage ni na ko so papa. Courage ni na o so na biso nini? Vérité ka ya oyo yebi.
ekanga. Zambe, c'est là où Thérèse atambolaka kolo Yesu kutanisa na chroniqueur ya moko na moko ya famille libota. Tomona makasa Thérèse ya. Po Alina Foreman babundaka bitumba esida ka. Ye dingwe akenda sa mabele. Toyebi te soki ye di ya mwasi abima. Bonjour. Telesi moninga na maya bisano yaka yokuna bakatela yo moi de vie yaka buzoba kebona biselinge banda kebona biselinge banda nesi ebandi Émission Bisano Yakibo. Piqué ma cola ya bola kisake ils a permis de mon internet. au moins le problème est ça tant on mélange l'île faut ba gelil et qui ta place tant on met la comprimé en teinture Gelil déjà pour nani gelil pour nani et que c'est ça ba comprimé en teinture babima deux fois na mibali différent maman na mwana babima bino deux fois boya na ça tu qu'est-ce que toi tu peux parler on a pas valeur à maman te ba trois mon maman par rapport à taille par rapport à âge on a valeur wana te mo badi na ndako abeta maman na mwana ne bazawa na beta bango makoda ba o te Nzambe na ngai baya ko changa tembe tu peux pas hésiter be vie faut ba matière no beza maman amuta bango ezate a za ko pide la crise na osambo. mais yes ko za lufuila makasi siko yena bo ana double lufuila ya mobile ne o akufuka ya ndako ya noko na biso yango na siko lokwa ba mama biso ke noko na biso akufa ke uyebite o mona ate na Facebook po lufuila longwa atika tena moko parce que double lufuila ça la nini c'est la colère eh Nzambe na ngai te siko nga yebi bato bana na banduta balata cycliste bonini ça mukusa siko so kuta ina nga bongo na mama obetanga kanda na mama nga na bebi kuta boy Bokile gani Chacha Varese c'est là Chacha Varese eza esengo oboti omemi na bakoko mais otala pe façon nino memeli bakoko ya memeli ndeni na ndenga soni ce sont de bâtards non donc yaki koko mo ba salité et côté ça ça qui doit nini kiko ba salité Nzambe koko bako la koko te audio Bianca nga madame Beli atonga madame Beli ngape na audio nde ba otonga sila alors ba ke ya mekama ya mungwa te Nzambe aya kotalisa biso soki Thérèse o mekama ya mungwa te yoki ni mabibu o mena okende parce que touché notre logo soki beva za lesbienne Thérèse ya pas za lesbienne nga d'abord nana ba respect au pesa ma Thérèse oui nana ba respect belé aza ex ya noko nanga noko nanga propre tagu a relique mbala donc tant que lui ya yebi ba moko di ayebi tolala tolamuka tomoni bombo a comité siko ya bijo kende ka bo ejeka la bakolo boy no so to biba donc te ja to comprendre si c'est ça Amélie et ça la likolo te yango kitara ça Thérèse ya na biso Thérèse ya na biso ana Facebook a papa bango tilelo soka tchete nga no balancer ba message na tche en défi Sabrina o sala nini tango ma Thérèse a traité biso ba mwa Sabrina salaka nini yenda za vrai chaîne ya mato epola abundisi Jemima en même temps aye apesi numéro apesi numéro à téléphone wakata ballon sur tel mais tel fille YouTube
Que maman a ça des familles. Ah? Maman a ça des familles. Eh, Na préféré kubuka ke bangalula na bananye betanga. Lolengo ebeta ma Teresia. Eh, ah, pardon. Ben fais ça en doute te. Teresa ya okosa biso te. Tata ba Sabrina pas ala mobile abatu. Teresa azala mobile te ke yo ya ye moko te. Ye aya ko manquer logo na ba respect plusieurs fois. Yango il est lopé na ye kotalisa ye. Kotalisa mokili ke logo na nga abimaka na mobile abatu. Yango nga pe na talisi ye noko na biso bana ko bimana ye. Ayaki kutu 3 fois mobile abatu. Il y a des gens qui ont été 4e. Non, il y a un côté. Donc, il y a ma B sous 4e. Tete bandaka ebani na ngoti. Tiki na biso kamba mo. Mama, eloko ma Teresa yo la tabiso Qui so akuta na moko bandu beta. Teresia, yo beta nani na monda a. Obeka se na beta ya mela ma bi. Ba leki ba ba make yo. O yo mo bi pesa respecter. C'est ça ninga na hotel. Wa mi mama sete. Wana somite. Le kala yo o le bi pesa respecter. Na mo bi se ba leki to ko potana na kata foto. Siko to kuta ne fa. Oyoka soni. Toko tango na nene mo. Yo. Oh. Yo Teresa solo. Otanga ozana na menopause. Mais dis otanga makila yo yaka. Puis on va te faire bâtiment, on va se passer comme malade ma. On va ta sonité. O kanga makala bâtiment, o kanga o yembela na koma Belgique. Mais même ninga na o. Ozali même la Belgique o. Ozali. On va même la Belgique o. Ozali tout mal on va ninga nyoto po yo tika kala. Kana ni ça vient de nous po. Oh, cosa di bobo lo vali di che na beta ma io oyebi jour wango yo ka son o spectacle io ora nani spectacle to ay na kola ngote na yebi uto chindi yo acha kimkolon na bisoba ata la buto ba tension Tala na tableau na yo. Tableau na yo. Bakili yo choka. Ya lo baki kena akaba che 1 million na 7 baga retour. Batuna. C'est lo bi ba ucho tu. Batuna na ye, batuna na tsaka. Batuna fine. Ba pesa ngo la $550. Okosa kwani. Oza mukolo de gens 60 vie na yo. Oza maman 60 ans. Ménopause ça c'est la colère. Oui. Ménopause est là. C'est baga pas confirmer kinga ngwa lo bi ke moi si. Na ménopause ça mobile pesa kanda surtout ça oui na obete lisusu magoda te d'ailleurs ça la magoda so ba pesa magoda to ba pesa kanda oza déjà so ko déjà botika magoda rege si magoda ni ça va au cas et ba au cas on va mettre magoda la ba pesa vous avez fait que si vous avez fait que vous avez fait que vous avez pas de Kilimanjaro. Ninja Garanti. Kiaya. Marina là-bas. Modero Totokani. Icon. Aza ikonti? Asala ni na mboko. Nzambe. Ni na mboko yo. Atali mboko. Kwa nini bolu kwa ngaba problem bo.
Pardon, zone qui n'a pas eza bato bayekidia lelo na kimikolo elo mosu ebongo bandao kibomwana nani dia lelo na kimikolo Aisha. hey! Belvi bapesa ye trophée ya parmi 50 femmes qui inspirent. Si la reçoit trophée pour Kumpanda Sombela, si la inspiré bana na Kindumba, c'est ça la différence. Eh, il y a Kumpanda Sombela qui. Il y a qui boutou mo kapesi Kumpanda Sombela. C'est compliqué. C'est quoi les bons mani nanda lo bakebiso otala film et plus to yaka a. Mutroko la mayonnaise akoma nini apesa nini o etala mata bika tala baba nini baba bilo rebelle avec ça akoma fait business ndoto business siko abebi sa éducation ya bana basi mama nzambe na ndenge nini sisi le bata oyo sa film XL na moi makasi alakisa ni penanga mwana modero tezela ozo shopping alakisa kaza mwana modero sala nini kasi ando tourner ba film XL modèle dans notre film. Oh bon scénario ya modèle ça scénario éducatif. Éducatif. Oh bon tant na film ya modèle. Est-ce que partout on est capé? Mayonnaise il est encore na vie artistique, aza mal éduqué na vie artistique. Ah non. La vie artistique a belle vie nene ni keza bien éduqué. Abu voisin na Makalam. Makalam. Ma petite pas venir na WhatsApp. Côté moi maman Azuma. To mon a déjà. Qui na continue qu'à filmer. Ça continue bombo. Bombo. Ya. Ba ko fibo lo kwa bombo. Elle était là. Elle est défilée, elle a fait la maquinine. Non. La maquina. Comme si elle était maquinaise. La ligne. La maquinaise. La maquinaise. Kaka na ne oyo to utayi na histoire ya Partouze. Partouze c'est pas banane. Ah, c'est pas banane. Babombo. Babombo. Ou bazala wapi? Ou bazala pas si là. Non, partout moi ma bé. Ah, tout qui est il y a Abakouk, comme je disais, Balobaka, qui est bino beaucoup plus, vous allez toujours focaliser dans Oezali Mafinga, mais bon, qui pas qu'à filmer. D'abord, vous évitez ceux qui les lobes. Bon, Moutalobé, on va pêcher dans Moutou. Eh, notre bandit, mais ce cas, c'est côté. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir sur votre chaîne Haute Bascule. En tout cas, Madame Belvi, Belvi encore, hein? Film à la Mon vouloir m'a conquifié. Et ça film moi Madame Belvi a qui vraiment tant y a recommandé parce que il y a trop de bêtises. Quand on a né oyo, to utayi na histoire il y a Partouze. Partouze c'est pas banane. Ah? C'est pas banane. Babombo. Babombo. Ou bazala wapi? Ou bazala pas si là. Non, partout maman ma bé. Ah, tout qui est continue. Si là. Ah oui. C'est comment vraiment conquifier zo balanana Partouze. Ma belle déjà Monaki. Monaki. À Monaki parce que na mon vouloir m'a conquifié. Tout le monde a ndenge ba mexicain ba benga maison close. Et si ga ba tekra ba fi ba ça la business ba fi. O to mo la muchopi azawa na za gérante mais na ebité. Et là, on peut préparer tout moral. So, tali mucho pinde pedane on sale la table. Et là, le moins stress. Mouton sale on selon yé. Malgré yé, à sala kaka. Pour si moussou soya qui wana mucho pi fasa zo répondre à ça c'est dans sa piaka.
surtout ozolinga kile osalanga bien ozomona mais eloko wana déjà ezalaka eloko moko boye ntango moto azosala yango basense na yo nyonso ya bomutu ekobanda mpe koreproche yo sans ke moto areproche yo ozomona sikoyo ole kutu azala na mwa conscience moko boye canalis muchopa azoya lisusu ko abebisa lisusu moral mais sikoyo tokende tozaka na yo avant topesa maloba epa bianca ndolobi eza na bato misusu basalaka yango selon ye mais est-ce que na mambo oyo biso nazonga beaucoup plus na oyo biso tomonaka na internet oyo bapartout ebima est-ce que eza na bato misusu mpe lokola yo totanga bato basala yango eza na bato misusu mpe oyo basalaka yango selon bango to mutu moko batinda bango basala yango omoni ya lelo oyo parce que ekomi mabe omoni na torocha na kala monde évolue te ezali na bato mosusu bakota balabala omona mosusu mpo na na place ovanda te mpo na boye na na baparent te yango nasala eloko mo boye mais ya lelo siko bafi bakoma kosala yango na conscience na bango nyonso na consentement na bango aosala neti bano base retrouve pasila bango basala yango na nini bazosala yango mpo baenviaka na conscience na bango moko na conscience na bango moko non c'est bon pardon bango bautiliza bango te makasi pardon topesa bango ndimi bombo bombo yaya bakofi boloko ya bombo voilà merci beaucoup vous comprendre pardon na ligne pena na kati maloba po Bianca Zanga tobanda no na sisi de la ngate Zanga loba kaka vraiment moi je disais bravo à Madame Bellevue parce que dans mon accueil moi c'est bien qu'elle est savante oui dans mon Madame Bellevue vraiment c'est comme si on dirait Nzambe a soufflé parce que et ça ne l'autre mon côté et ça la marne internet sans que Madame Bellevue arrive là quand il leader azabo si ko ngolo baké o pezaki na tiroir tant ni partout et ça ma o des na tiroir déjà ozomona Madame Bellevue a hotel sera bisoka vie réelle sur scène ozomona total londe muchopa oteka batuti tozaki pe étonné to mona ba biscuit pe bateka bango siko bango na neteka bango kasi entre parenthèses il faut retala na manager ozomona bapangi d'ailleurs comme manager théâtre manager azali business yaza beaucoup plus na deuxième chaîne ya yo le aza plus nini oyo na deuxième chaîne mais ekuna eza tout travaux est permis donc tout travaux là-bas kuna eza permis donc kuna eza volontaire donc tout est permis okozwa marteau bimi nango okozwa si okozwa sete okozwa tout na SB ya nango logique ozomona Madame Bellevue atalisa biso na film oyo potomoni quelque part Pierrot azoye mobeta gila za na coquette parti musu to moni pe Pierrot aza susu na le andaya tozoye bate to moni kuna Linda mama étoile na papa Gia mabota ate siko Madame Bellevue na te biso nini parce que il faut comprendre que tozala mutu oyo Nzamba pesa inspiration oyo arrivera biso à chaque fois. Voilà. Moi non senga bato en tout cas ma fille oh ça deuxième épisode moi j'aime pas. OK. Famille Bota en tout cas les abongo non tomata. S'il vous plaît. Total la deuxième épisode il y a homicide. N'enge frappa qui. Alors film zomona na eleki homicide na goût. OK. Bon ni na titre Et le ballon titre. Mon vouloir m'a conquifié. Ça, mais madame, ne va pas beaucoup noko. Non, Sabino. Voilà, mais c'est en tout cas, famille, bon, t'attends. Donc, ozo bananaïbi ozo lancer message pas nani, ma famille bota batala film mais pour na ba vie, on s'est bien. Mais est-ce que les boye comment Madame Bellevue côté la biso filmé mon vouloir m'a conquifié. Tout mécano qu'on analyser par rapport il y a titre. Mon vouloir m'a conquifié. Pour ça nangai
nde esalinga mabe esalinga mabe Et rendre yo victime. et rendre nga victime sikoyo est-ce que ndenge yozo malgré tout madame Bevi a compliqué biso na scénario place biso toluka yango oyo ya kokina biso côté mususu ndenge yozo mona ekokinde ndenge nini parce que nani azama nani andimi nani ko rendre mauvais service nde nazomonela Kenny pe namoni Bellevue kuna azopesa ye conseil ke Kenny mukola lobaka maloba solo Kenny azaka mutu mo kamana mo abengi nga kamana nga sali boy na boy kote kuna pe Linda ozomona abotisa mbale ya bato kote kuna pe tomona Pierrot Ndombasi azana coquette non omona eloko oyo CPI alobi c'est très capital hein voilà biso totalaka basortie médiatique so tobi totalaka bandeko te tokosi totalaka bango et totalaka mpe bagrand chaîne oyo bagrand jalelo lokola biso me baza na bachaîne ya mobondo ozomona oyo bato batala yango mobondo nde tokozwa te mopanzi wana tokozwa neti chaîne ya Vincent ye mpe pour le moment aza jalelo asila te ye mpe aza jalelo tozwi ndeko na biso ya mwasi parti ozoba bien te pardon ozolingo okendanga mbangu eza bato bayeki jalelo na kimokolo elo mosu ebongo bandako kibomwana nani jalelo na kimokolo Aisha non parti ekoleka te mona babete exo tonga masolo omoni biso ata so otie miniature mozwi logo ya titre ya filme na biso ngengengengenge bamoni me bango nanu namona te bavanda basala promotion bafilme famille bota to mibetela na maboko famille bota oye ozomona totekaka produit na biso totalisaka na bato combien Bellevue aza valeur mais yo ozoloba boye tomonaki awa bino botekaka produit na bino botalisaka combien Bellevue aza valeur mais tomonaki ya mayo na sortie médiatique na ye alobaki très bien babingi s'il azogagné Bellevue par rapport à nini so mpe totali mon vouloir ko yo mpo ozolela mayonnaise atalelaki oyo na ndenge asima mabe miso mayonnaise etali savoir-faire ya Bellevue lokola atali on ndenge atenga mos yango wana tenga mos sundenge kasi atali na ndenge otenga soka bande komene otala mutu na voix normal na premier épisode ya mon vouloir to comme na combien de vues bon po tomona ke Bellevue asakana na bana mike mais bazomene sikoyo Bellevue asakana na bana mike te kose mesila na Bellevue te po Bellevue na miso an anniversaire te anniversaire ya Bellevue pour le moment eza moto aekarnaka film ya Yesu non bongo mabe Bellevue na nani bisaka na procès ya Yesu il faut baya Pilato yaya Pilato ya Bible. Aza l'anniversaire te Bellevue. Faut comprendre niveau Bellevue. Bauto sala ni na nino nani soki ABC soki fashion wana. Bauto ko sala défilé. Mais Bellevue elle était la première personne. 12 heures. Bellevue, elle était là. Et elle a fait la maquinine. La maquina. C'est comme si elle était maquineuse. La maquineuse. Elle a fait la maquineuse, c'est comme si on dit elle était maquina. Ozomona. C'est pas son premier épisode qu'on est comme il a combien de vies? 77. 76 ka yebisa biso mutu aboye soki tosaleli eza lokwa deuxième jour na biso troisième jour na biso déjà ebeta 100K ataka na journal lelo tokokisa 100K siko yo yebisa ngai mutu lokola mayonnaise akoma nini apesa nini oyo etalama ta bika tala baba nini biloko ebele awa akomafilme business nzoto sikoyo abebisa éducation ya bana basi mama nzambe na ndenge nini lisusu lobaki oyo osafilma xl na moi makasi alakisaki mpena aza mwana modero sede wana bateka wana place kote baoteka bafilme ya te ezela ozolingo shoppinga alakisaki aza mwana ya modero asalaka nini
kasi ando tourner ba film XL modèle on t'a tourné film oh bon scénario ya modèle ça scénario éducatif éducatif oh bon tant na film ya modèle moko ça éducatif et est-ce que partout qu'on est capé mayonnaise ye moko na vie artistique aza mal éduqué na vie artistique non la vie artistique a belle vie ndenge nini keza bien éduqué aotala omona te surtout que aotala ngo eke na ndenge nsima mabe nazosala kaka analyse obi mayonnaise na vie artistique aza mal éduqué moto aforma ye modéro sikoyo papa nende moto aéduqué bien te mais ça par rapport à scénario tel père tel fils papa n'est en digne avec scénario. Scénario bien te. Papa tu vas te cadrer. Ça bassin. Voilà il dit comment température ko zwa bana basi température à plein tournage. Bata poto baboya ra epwana. Ah surtout